tout le monde a quelque chose à Bible de Canabino. Parce que biso to le cas, toi, moi c'est qui wana, tu n'as que belé. Pour pas qu'un biso c'est un peu difficile. Tout ce qui n'a pas la base, c'est maman pas na belé. Oh, bato maboma, bapesi, bakangi bango na mbongo, na minduki bon. Toyebite mais yake embouteillage, tozonyo kwa mapona embouteillage, na maramba transport, tonyo kwa magilebi makasi. Soko ke la population na mawa. Okiti satamwa era ngomwa ndambe ko mata 22h30. Pour faciliter biso na bibali na biso ne basalaka. Bazonga ta moi na moi era avant. Okuta na policier na nzela bo etakaseri makasa botolo nyonso. Tandis que soki il paraît-il balobaki ke ba bomba biso kaka to lali e bongo lobi no batiki biso. Mais za sou bongo te. Donc mbatsaki wana eza nango bien mais na biso ba chofa bo ezo permettre te ngonga. Embouteillage mbula ezo mo makambo ebele. Ne toza bo esalongo eza lelo. Talaka yo mo embouteillage bon marché nzela sate kasa nzela sate donc zali to koleka. Er na zoka mbongo ekokite et sindité par rapport à er botsaki. 21 za mukeo. Mokonza mboka na sota mawa apo sota ma 22h. Sur 22h ko permettre que mututu azo volonté comme ndako avant. Tant que kitina mutuka tobandi ko tambola siko makolo na mbula ana poto respecter nini to respecter loi. Alors tant que comme déjà nini ba policier ba moni 21h ba komi ko tungisa biso na kati nzela. Tandis que mbula ezali à partir mbula ba inyo ba comprendre que mbula ndeza et comme si bato ana na retard. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision. Comme vous le savez, depuis avant-hier, le président de la République avait pris une décision par rapport à la propagation du virus Corona. La deuxième vague, le but était deuxième vague et Zongaki et Sengelaki n'a pas parmi les mesures au président, 12 mesures président Zoaki, à lobby et Sengeli couvre-feu et Bananambo comme Mobimba RDC pratiquement ici à Kinshasa, Kobanda 21h kino 5h du matin, na boetoye lelo na victoire na katikati ya Kinshasa toyeba lolenge kani baimbo ka population moto na moto azongaki et pas nae comment il a vécu cette situation. Il y a raison et pas nae kolongwa place à Moussala jusqu'à son domicile na boyango to kiti na population tozo ba vie pe ya ba moko na ba misusu to tuna qu'est-ce qu'elle était la difficulté, comment ils apprécient la mesure na boyetoza na population tozo ba vie bandeko boyolanda. Na boye tozo ko bakolanda ko pe ko zo ba vie bato na boye tokuta na papa. Bonjour papa. Bonjour. Ouais, au vendu wapi? Na fin na bandal. Au vendu na bandal. Bon, lobby le 18 à partir à 21h couvre-feu ezalaki. Comment vous avez d'abord comment vous êtes rentré chez vous? Bon, na zonga na passé na bouté non liberté. Transport ezate to makolo ti 17 mairie. 22h bete biso wana. Na suis pongabi na suis Tibangu. N'a commandant passé 23h10. 23h10 couvre-feu bandelo na nzela. Nzela. Na boye comment était la circulation na nzela ti comme pas na yo, vous étiez dérangé par les policiers, par les agents de l'ordre ou comment? Bon, tout le monde a quelque chose à Bible de Canabino hein. Parce que biso to le cas, toi moi c'est qui wana tu n'as que belé. Pour pas qu'un biso c'est un peu difficile. Tout ce qui n'a pas la base c'est maman pas na belé. Tu vois cela mon babi. Bon, c'était quoi la difficulté pour vous respecter couvre-feu en côté? Parce qu'il fallait normalement bolongwata ba place à Misala avant pour comme abisika na manda kuna bino attend. Mais qu'est-ce qui était la difficulté? Bolongwa qui n'a retard ou quoi? Qu'est-ce que vous avez handicapé? Bon, on a pas 18h30 hein. Mais bouchon il y a sorti mouton il y a des bonhommes qui créent ce problème. Naboye, comment vous appréciez la mesure à 21h, surtout dans la période avec? La période en tout cas na kosenga na gouvernement atika biso même ti 23h 22h30 23h pour mutu so yebi ke mwana akozonga ndako ba musu ba coopéraka 17h 18h akozonga ndenge ni pa na ye fateka adata kanga ko dali ko tsabiloko transport pasi musu zala na njili musu zala mokali antoza pasi musu zala na bibwa musu zala maluku et ça passe vraiment. OK, merci beaucoup papa. Merci par ma mère fait surtout. OK, na boye tozo ko ba kozwa ba vie à population toza na victoire. Ozo mona bato ebele ba lobi que était embouteillage et kangaki bango. Lobi ba misu sur le premier c'est plein lobi que était ba policier ba botola ki bango quelque chose mais papa lobi que était ba policier misu ba tika ki bango ba comprendre que situation ezaki tellement makasi, il y avait tellement engouement de personnes, c'était difficile ba kanga na boye to ko baka ola na biso to ka ba vie mususu. Oui, bonjour Ndeko. Oui, bonjour. Au vendu wapi?
nga navandi na commune ya Kalamu na quartier Yolo Sud derrière terrain Kankar. Ok, au Salam Salon na Victoire. Na Salam Musalo na Victoire. Na boy lobby à partir de 21h couvre-feu bandaki na Kinshasa. Yo ozongaki okoma ina ndako no air ni. Bon, na talaki selon ndenge mbula ezalaki likolo namekaki kobalanse kokanga mois avant. Mais tozalaki nde na difficulté à transport pour ba embouteillage ezalaki na nzela et puis bato ya mituka bakotisaki yango avant bato batamboli makolo lobi donc moyen ezalaki te na bambula na ba mituka ndenge ezalaki te et puis tofuti transport moto esika tofutaka 1000 francs tofuti 2000 makambo ezalaki mpena mbilinga. Donc lobby bato ba transport et mataki embouteillage tout ça Namboula c'est compliqué qui moi makamuke mais comment vous appréciez la mesure au moins une mesure en il y a couvre-feu 21h surtout la période de la fête. Oui bon pour na couvre-feu 21h ce qui que ezapona à cause il y a biso peuple tout se retrouver na oyo tozoyoka na masolo o bato maboma bapesi bakangi bango na mbongo na minduki bon toyebi te mais yake embouteillage tozonyoka mapona embouteillage na makambo ya transport tonyoka makilobi makasi mais soki eza pona bolamu na biso peuple congolais bon basala ba continuer ko sala ba vérifier bato mabe soki bakoti soki bazwi bango ba mona moyen ya ko libérer biso po to kende ko fêter bien. Ok, 21h, vous êtes pour 21h ou contre 21h? Pour nanga na banzi bakoche la biso ata 22h. Pour talakaka ba embouteillage ndenge tozo bunda na ba transport. So ba cheli biso ata 22h. Et ko sala moi bien. Mais 21h na misala tozo sala na ndenge makambo ezo tambola na mboka 21h vraiment moyen te. Au moins 22h. Ok, ça va. Merci beaucoup, papa. Bonne année. Papa, yo posaka na Victoire awa. Yo vandi wapi? Nga na vandi na Bandal Chibangu na avenue Loise numéro 4. Ok. Na sala rapé na Victoire. Ok. Difficulté moko oyo tozwa ki lobi ezalaki que ba station nyo ba service ya station nyonso privé et kanga ki bien avant. Na cause na moyen de transport nanga personnel par exemple ata moto ata mutuka. Mais ceux qui na komi na station oyo ya privé na komi ke na moni ke bakanyango na kosoma carburant ndenge nini pona koma na destination na ngai. Lobby to zalaki vraiment na eloko moko to binga vraiment que embouteillage terrible. Okoki kozwa crevaison. Batu oyo tozo benga bakwado. Baweli ici déjà bakendaku. Na kosalisa mutuka na ngai ndenge nini pona komandako. Na kosalisa moto na ngai epa ya nani pona komandako. C'est trop difficile. Il faut baluka moyen nini oyo bakoki kosala ke no ba poussa quand même ngonga wana ezala ta 23h. Ndebo senga na biso tozo senga na l'état na biso lokola lever des mesures to boyango te tozo ndima yango parce que tozo mona ke Covid 2019 et ezo sala mabe ezo boma batu tozo se protéger biso pendo kola l'état a na volonté à protéger biso mais pour ça na biso ezali que ba revoir ngonga pena ezo pesa batu nyonso privilège ya kozonga na ba domicile na bango na tango oye sengelité parce que population na biso toze belé na Kinshasa tango mituka nyonso so décider e bima na ngonga moko donc banzela nyonso ya mike eza bouché moyen tozonga na banda ko eza te transport ezo mata bisika bafutaka 3000 par exemple na moto ba komi na 5000 siko so inga na 5000 te na lali na balabala balabala ngope na rolala wapi, c'est ça aussi la question. Yangonde, il faut l'état la biso à revoir côté wana po atie la biso à 23h ndebo senga na biso yangwana. Merci beaucoup papa. Merci. Bonne année. Merci. OK, nabozo comprendre la population réclame toujours l'heure, les embouteillages, les difficultés pour rejoindre leur domicile. C'était vraiment un casse-tête hier. Nous continuons, nous prenons les avis de la population. Suivez-nous. Oui, on continue à prendre les avis de la population par rapport au couvre-feu d'hier et les difficultés qu'ils ont rencontrées pour rejoindre leur domicile. On prend une dame aujourd'hui, cette fois-ci. Bonjour madame. Oui, bonjour papa. Au vent du Hapibo. La vanne na Yolo Ezo. Na Yolo Ezo. Ah, na Juba na Yolo Ebele à Victoire. Bon, lobby 21h. Écoute moi. Nazaki na musala kozonga na ozonga donc nazonga pour makolo. Transport ezate embouteillage donc à craquer. Batu basala embouteillage na nzela.
à part transport. Donc ils ont un moyen aux gens à côté. Ok. Nabo, yo comme pendant heure. Na koma ki ba 20h30. Difficulté à Makassi ezali. Ba moyen de transport hein, ndem ezali vraiment difficulté à Makassi yango wana. Yo zonga makolo. Ouais, na zonga makolo tinda ku de victoire ti yolo. Ok. Nabo yo moni heure à 21h na omona ngondeni. Bon, 21h yango za mwa pembeni. Fa ki ba facilité so mwa tashita mukie. Ya go bene ta ba 22h30. Ponde to aboye misala oyo papa to lukaka awa. Soko ke la population no mawa. Okitisa ta mwa era ngo mwanda me komata 22h30. Pour faciliter biso na mibali na biso nde basalaka. Bazonga ta moi na moi era avant. Okuta na police na nzela boye takaseri makasa botolo nyonso. Tandis que soki il paraît-il balobaki ke ba bomba biso kaka to lali e bongo lobi no batiki biso. Mais za su bongo te. So bakute na ba botolo nyonso yo. Otikali ka bongo. Na ebite so ok wapi hein. Ok, merci. Madame, bonjour. Bonjour, papa. Lobby, Ezaginde, 21h, écoutez-le. Bon, 21h, écoutez l'Ingalandaku. En tout cas, Penza, il faut qu'elle changer pour moyen exaté. Embouteillage, donc moyen de battre Makolo. Donc, transport exaté. Total distance à Makolo, longue victoire, ti Barumbu, Makolo, Katina beau marché. Na wel seka pour 20h 21h écoute en Canada ba changer ba cela biso ta bis chaque commune ba chata 10 bis comme ça ba ta musala avant ba kota ba bis na ko faciliter biso poto ma banda ko avant 21h écoute biso na banda pour aéro ba lobby o ya 21h na misala ba distance obima to ke ça ba misala et permettre te to ko 21h e kana biso kana nzela so to e kana biso na nzela et comme yake soda kangio boy akobotolo chombo akobotolo mbongo ako respecter te ba lobby ke faut que na commune na soucia tsolali batiko na tongo taka ba soda kongo bazala ka bongo en tout cas président ayo ke biso ba mama mawa parce que tozo luka pe via siko comme papa zo luka mama zo luka na ko il sapona comme avant na ndaku mbule ko kangela na nzela embouteillage na ke comme na butu 21h kangela na nzela libale ko kufanga pe alors il faut président ayo ke biso mawa acha les autres 22h à 23h papa bazonga penda ku balika la bana biloko olia pona noko kangaka liboso te okangaka 15h pour so comme 18h ata ndako ata na kangi 15h nako kanga 15h mais so na bina kanga 15h et bon transport na ozwandeni transport ezala te po 15h ana ba oya koto bazota ba komino bazota transport eza passe ba bis pesate batina biso ba transport mususu ezala te belé pour faciliter biso ata aussi ça ba 17h30 to zu transport et ezongi biso na bandako. OK, ça va, merci. Bonne année à vous. OK. Oui, Naboeto Mona, Ozomona, Tozana Victoire, au Moni Yomoro déjà, nous sommes ici, nous sommes 13h, 14h à Kinshasa. Au moins, il y a des difficultés à transport, on est allé à Bozomona. Naboeto Nito Kende, Batebele la Tosa, la interview, Oyo, Batebele Bazolo, Bagete, difficulté à Makassi, mais à transport. Parce que bateau, il y a transport, matisi prix. Na boetongi to zo moi 2-3 personnes, il y a transport to comment ba vie na bango point ba matisi pe ba prix. Difficulté aux gens na ndako ezali pona nini? To landa bango. Nous continuons à récolter les avis de la population. On prend un client de la moto de Wewa. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, Boni. Oui, ça va. Et ça va très bien. Vous habitez où comme ça? J'habite Mongafula. Mongafula, ok. Ah, c'est très loin. Vous êtes à Victoire maintenant. Comment vous avez vécu la journée d'hier? 21h, couvre-feu. Comment vous avez vécu? L'idée en soi, ce n'est pas mauvaise, mais l'applicabilité ou la procédure et puis les conditions. Hier, nous avons vécu des embouteillages impossibles. Déjà, par exemple, à partir des communes Ngaba jusqu'à rond-point Ngaba, pour prendre la moto, il fallait payer 2000 francs. Et arrivé à partir de Mercano jusqu'à Cité Verte, pour ceux qui connaissent la commune de Mongafula, il y avait un embouteillage impossible. Et donc ça rendit le retour à la maison déjà difficile. Et donc moi j'estime, selon moi, que s'il y a moyen qu'on repousse le bouclage, même à partir de 23h, ça serait une bonne chose. Ok, 21h. Où est-ce que vous étiez à 21h hier? Et à 21h, j'étais déjà à la maison, mouillé, puisqu'il avait plu à Mongafula, mais difficilement. Je suis arrivé difficilement à la maison. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour finir par rapport à cette mesure? C'est une bonne mesure. J'encourage, mais qu'il puisse revoir l'air.
s'ils peuvent revoir l'heure ne fût qu'à 22h30, ça va nous arranger. Ok, merci beaucoup. Bonne année. Merci. Ok, quand vous attendez les avis de la population, tout le monde se plaint sur l'heure. 21h, c'est trop tôt. Embouteillage, Mboula, Makamunyo, Soana. Nous avons les avis de la population. Nous continuons à récolter les avis. Naboye balobi batu mingi balobi kete ba moto mataki ba prix lobi batu ba transport ba bomi batu naboye tozo wana ba ndeko na biso ba moteur to ba benga ba wewa mbote ndeko mbote ndeko na ngai boni toza bien problème ya lobby eza sire transport ezalaki pansi po ere mokozi apesaki mpona kokanga alobi ba 21h il faut moto nyonso aza na ndako siko lobby 19h 20h transport ezalaki pansi pour bato bakomi distance ya 1000 francs et komi 2000 francs distance ya 500 et komi 1000 francs et ça qui passe de lobby le quoi yo na 21h lobby yo zagwe nazalaki on a victoire na okende na bala même bato côté à Ropengaba donc on respecte qui couvre feu de na respecte mais 21h yo zela ndila ne no respecter couvre feu nazalaki 20h nazala ndako 19h lobaka ke lobby ba 21 écoutez bino nzela nazela kaka nazela bo ezalaki pe journée mabe mbula moyete embouteillage tala soki ezalaka ta ba 0 tokoki ko respecter est-ce que ba déranger bino pas policier ba policier bazalaki te po bamonaki quand même mbula dérangeaki moye bakangisa te po population ezalaki ebele bato ebele kutu bakendaki makolo tindako na boye makanisi na yo pona 20 pona likam oyo maloba na soko koloba nini par rapport à décision décision lokola mokozi azwaki décision ka 21 il faut ka ko respecter il faut ka to respecter pour moyen te mais to lingaki to senga yo soki ezalaka ta 0 fait 3 heures quand même to koki ko comprendre mais 20h 19 à 21h lokola to ça décembre vraiment ezalaka passe pour la transport pour la bateau ezalaka passe pour l'embouteillage ebele. Ok, merci Ndeko. Bonne journée, bonne année. Merci beaucoup. Ok. D'abord, toujours continuer, toujours à transport en commun, taximen, toujours à payer à vie na bango, balabi lobby embouteillage, ezala ki so mon ambula lobby wana posaka ko filmer ngo mais ngongande bomaki biso toko bara. Mbote mama. Mbote papa na. Boni. Kimia. Ovandi wapi? Na vandi na Kankokolo. Na Kankokolo. Ok. Bino kutu déjà balabi il paraîtrait que couvre-feu bandaki avant. Bon, et bandaki avant penza. Ok. Ndeni nozonga ki lobby na ndako. Nazonga ki transport ndeza ki passe. Difficulté nazo ki ezaki ya transport. Okoma inda ko erni. Na koma inda ku 21h na Sambula. Na Sambula. Na difficulté ana. Transport ezaki facile ou que transport ndé compliqué biso. Yo moni ndenge ni par rapport à la situation on a couvre-feu à 21h comment vous jugez? Bon ba mais comment rebongisa ce batiaki ata 23h ngez à la bien parce que difficulté dans un ya transport. OK, merci beaucoup. Bonne année. Ok. Quand on a eu difficulté à transport, au moni l'été à Kanga, c'était vraiment très compliqué. Au moni à toi, victoire à centre à Kinshasa. Montamuta la COP na eto, maman musu super linga loba, pesa ma vine mbote maman. Ilobi 21h yo écoute yo. Bon, ezalai ka moi passe pour transport ezalai non passe ko welela batmusu ba koma ki ba banda ku ba retard. Donc to comme ba retard makasi na ba mbula donc faut ba luka moyen ba bongisa ba mesure pour ba chata 23h pour 20h wana neti biso ba tutoteka ka au moni eza moi passe pour tito kata koteka mais eza moi passe mais ba luka moyen ba bongisa pour biso nyonso tozwaka temps oteka tozonga pe mois avant ata ba tia 23h problème exact pour to souffrir makasi transport ba chauffeur ba comme ba demi terrain mbongo zo kende belé makasi donc to souffrir. Ovandi wapi wewe? Ngana vandi kana matonge OK sawa. OK. Ndeko. Yo ndege nini yo lobby 21h omoni yango ndeni okoma kinda ko air nini? Biso to koma na biso moi retard par rapport à embouteillage nezaki. Embouteillage eza fort ba si c'est la biso no banzela ya baso mutona po ba makamunyo so ezala l'aise mais na sepela ki na message au papa mokonza pesa ki pour lobiema à partir de à 21h déjà donc mutute libanda biso tout toalement la bandako donc basoda ma ba sa musana bango ndenge sengeli tozara boye boende zalara donc à part difficulté à transport les comme monsieur Zagi
te likambo mabe ezalaki te apart kaka difficulté kaka ya transport. À part transport, donc il y a ce qui donc calme vraiment. Il y a ce rôle par rapport à la situation. On a 21h, c'est bon. Tu continues à 21h ou bon, pour na 21h, on a vraiment mabe pour na batumisu ya misalande tibiso boé. Ming to sala mwana butu. Ba 21h wana ezali moi bangonga o to zwaka donc inde to benga ngo ba balle perdu. Sonde ti ba pousser ngo ta 23h. Donc il faut faciliter biso to bimaka to lukape ngonga mobo ya bientôt zonga ku ndenge kaka bango balobi. OK, ça va, merci Ndeko. Bonne année. OK. OK, comme vous l'avez bien compris, la population Moutaboyi Makama Mokonzambo Kazate, tout le monde vraiment bazo soutenir vraiment président Nabiso par rapport à mesures à agir parce que c'est pour la sécurité sanitaire et la sécurité yamo qu'on a mon akati Nabiso mais les kamunde zaki mingi batu bazole la koko sonde zaki pour na transport pe yami balé nzela ezaki moi passe embouteillage ezaki penza ebele na boye population eleli balobi kete 21h bandimi na bango mais soki président de la République a resala moins effort a poussé ngo mangonga muke za la tama 22h 23h pourquoi pas minuit et permettre mutunyo so akanga activité na kimia pe a rejoindre ndako na kimia na boye ezaki ba vie à population par rapport à première journée il y a couvre-feu na boye président na assir ba service na ezoyoka a moko a ramasser makambo l'équipe par-ci par-là par rapport à la situation de la population na assir ngonga yo ko betati epanaye. Merci beaucoup. Balobaki difficulté ezali penza ya transport to konso ko ba professionnel à transport mopila mbote ndeko ovandi ay boy na vandi na rond point ngaba. OK, lobby 21h écoutez lui lobby 21h écoutez les dans 21h ben 30 écoutez nga na embouteillage na Kianza donc pona kende rond point difficulté comme ndako 22h30 donc mbatsaki wana ezala ngo bien mais na biso ba chofa boy ezo permettre tela ngonga embouteillage mbula ezo mo makambo ebele neto za boye salongo za lelo talaka yo mo embouteillage bon marché nzele zate kasa nzele zate donc zali to koleka mambo e sala maka bien to bo sele so banzele sala ngo polele to bike mutabuli abuli bike ngonga o nzele mais mission nzele zate na Congo to la banzela to obulela to kemba butaka na fa na vola ta na transpirer c'est que nzele zate to zo bulela pasi mamla so na pasi so na bangonga botie wana na ba charge to za lango e bana na te. OK, malobana sur par rapport à likam sur que ça faut pas bongisela biso ne banzela banzela comme minene ba fondation banzela wana de ko ça que et permettre biso to ko mata bangonga na ba 20h30 sokati boulot mais banzela zate le ko so bomba biso moi to tambule zate li meten nzela zate petit boulevard zate taper la prince université za mukuse ba passe ndenge moko donc nzela ko tamsa mutu ke zate ata la victoire parce que ça la victoire so talika yo moko obimika wana la roma la nzela zate ba mabulu et ombrier baramo ta polo nzela zate mais bino bo baxé lo mo ba transport ebele bo doubler ba ah loko ta to doubler ndenge nini to si ba mo na biso moko ya poche comme to baxama na mo ka kuntwala na mo ka karibira poka o prévenir ozo nganda ko avant taka na bisi moko na mo a poche mais na bakisa li patron na bakisi sous pour la kota limba na ke ka bongo er na joka mbongo ko kité et simbité par rapport à herbo tchaki 29 za mukeu mokonza mboka na sota mawa apo sota ma 22h sur 22h ko permettre que mututu a sa volonté comme ndako avant 29 to simbaté. OK, merci. Surtout bon week-end et bonne année. OK. Tozozo ba vie à bateau na sir comme tout le monde a besoin mona problème ezaka ya makasi ezaki difficulté à transport bateau à transport ba professionnel population et fundi ba professionnel à transport et fundi ba chauffeur et fundi bateau à moto mais siko bateau à moto na bateau à chauffeur ba lobi que était problème ezaki mingi nde ya nzela parce que nzela ezala quitté difficulté penza embouteillage mbula c'était vraiment très compliqué na boy bateau so ba leliga qui était président de la République Abaksa Ngonga 21h c'est bien mais après ça, on a 22h, 23h, pourquoi pas minuit, pour permettre à Moutounion de accompagner la Kimia. Na boye tozo koba. Mbote papa. Vraiment au vent ouest. Ngana fane na niveau ya Poma Tete. Poma Tete. Lobby 21 écoutez l'autre. 21 écoute justement la 14e embouteillage c'est vraiment très vraiment grave à Kosakanate. Alors mbula pe bande ko beta moyen ko zo transport exact tant to commune vers Poma Tete aller nini ba policier ba komi ko tungisa biso ba vers 21h wana alors que mbula ibande ko zala 24 l'heure 21h ebete na 14h vous avez kati ya mutuka vous avez makolo ça na kati ya mutuka donc embouteillage vous avez kati ya embouteillage oui OK l'air bokiti na mutuka qu'est-ce que vous avez fait tant to kiti na mutuka to bandi ko tambola siko makolo na mbula wana pour to respecter nini to respecter loi
Alors tant que comme déjà nini ba policier ba moni 21h ba komi ko tungisa biso na kati ya nzela. Tandis que mbula ezali à partir ya mbula ba ingoya ba comprendre que mbula ndeza et comme ici ba toana na retard. Ok, par rapport à Makamango à 21h couvre-feu yo lobi ndeli. Bon pour ngai ezala ngo bien té. Pour na nini na tan nde toza problème ya transport est vraiment très difficile et puis na kati ya mboka na biso na immigration toza na ba service nyonso eza awabo aner ezali toza pe na FARDC toza na nyonso pona nini ba kozwa vraiment donc non kozwa ka disposition ya patrouille mixte kobanda 17h ti 23h00 tobanda ina période ya nani ya papa kifwa abande ko tia ni patrouille mixte à partir de 17h basoda ba otalanzela nzela oza ko identifier mutu enoko kanga ka mutu kaka pona 21h kokinde okangi mutu baluka nanu bakokisa donc organisation ya sécurité za vraiment eza bazo samsalate ozoma tozomona kama kambazo kosa biso il faut baluka baloba likamu normal batia ba service nyonso en marche soki bango baza insuffisant bazo ata même ba tozana ba nini ba protection civile bazali tozana ba nani na ba mamba bazali bako bakisa nini effectif babandi ko tambola nzela et puis ba pesa bango bité les services tout le monde a commis policier eza ba civil bako profiter na eloko wana na mona ki yango même na niveau ya ba poma tetwala civil akomo nini nini vétérinaire loenge kaka age. Or il faut appeler ça biter les services de 5 en général nani kasongo appeler ça nini biter les services oyo akubanda ola qui est mututango ba poser question OK wa peone alaxa non nini biter les services na wana ekozala vraiment organisation ezate ko be makambo kaka ya kukanga ka 21h yango vraiment nazaki nango. OK, ça va. Merci beaucoup papa. OK, bonne année. Merci. OK, nous sommes là avec les jeunes. La difficulté, le lobby est belé. Beaucoup de gens sont arrivés à la maison vraiment en retard. Mais nous allons avoir les avis des autres tranches de la population, la jeunesse. Parce que le lobby est bendabika et Mbote. OK. Lobby 21, écoutez. Lobby 21, écoutez, à la place à Moussala, donc ça ne va pas. Une distance Mamoussou sur Rose, 1 km, on dépense 5 000 et aussi matin. Na mukio tozo bima tozo le garder en gros par rapport à l'économie à transformer et aussi marate ba améliorer ba raisonner ndenge ba vanda ki bazwa plan ya ko créer 21 to kanga ba kanga ba société ba entreprise ebele kangama donc avomé na bango pe ba raisonner ndenge ni ba ko apporter et parce que aussi matin a mutu mususu a sala la vente à partir à 21h matin si à comme à 23h azo englober mbongo a aussi ma pour travailler lobby si comme a bloqué 21h comment toujours que peine va faire c'est si marate le quoi bino ba libérer bino musala avant 21h bon ba place ba libérer avant 21h 19 20h juste si ko commanda mutachanga ko ma nini mutalemba ko ma nini. OK na boye omoni nini maloba na par rapport à likamongo maloba za ba chef batala ndenge bazwa ki décision ba meka ko améliorer parce que même 22h juste même 23h juste ça peut aller parce que donc na ba fait mutu muso ke ndezandu faut luka bilamba il faut luka boye reli ara ba meka ko poussa nini bango vraiment ndeko nanga boni bien ovandi wapi ngana va na monga fula mena na kopera goto na victoire. OK lobby 21 écoute wapi. Bon, vétérinaire, écoutez, na Moussala. Écoutez, na Moussala, ba libérer biso bien sûr 19h30. Mais 19h que l'on a victoire, tout le monde a rempli vraiment c'était catastrophique. Parce que sur le plan d'abord il y a transport il y a Namboka o. Banzelé ça l'a raté. Tu vivant na carte embouteillage, tu vivant na taux du jour. Muta mène à ton à luka, peut-être na ton simité faza. Aluka a bénéficié de quelque chose à ma soir. Mais soit on a beaucoup de façon avant pour un couvre-feu. Comme auto transport, transport avec auto, transport. La personne a habité le gouvernement qui a pensé à nini. Décision gouvernement biso to soumettre non mais que les analyses personne n'arrive pas à comprendre que yo ba jeu za mala muteza mabe. La personne to senga na bango avant que soit décision. Il faut battre la vie à population na bango. Yo de la population na bango sans bango biso to zalaté sans biso ba pouvoir na bango zalaté. Donc non senga na bango ba me peu ko revoir. Ce que ba penser pour na un mois na marapo.
semba te po il y aurait plus des arrestations sur arrestation. OK, le roi yo ba arrêté ba inquiété que lobby nanzela. Oui, ba inquiété parce que nga longue victoire lobby na 20h. Tina ko ma rompre nga kana ezo awa. Na daki menacé heureusement moi ba information to landa resunga nga na seba no to landa Sivano ka songa lo ba yango. Oyo ba okanga e apesa mbongo te. Ba ko za garder na ba agent de la police. Tina 5h ba libérer nga ba libérer nga na 5h. Donc yo la na souci. La na souci na ke boulot na ozonga nde sikoyo nani parler ba libérer nga avant pona ko ma parler na la. OK. Donc c'est la première personne ici biso la na souci mais ba boto le côté. Le côté. OK, c'est bon. Bandeko bino bozaka bo charge ka bozala bo coopérer na victoire à côté ba transport. Yo moni ndengeni. Bon, nga na chauffeur. Nga na chauffeur. OK. Na bula kande awawa. Bon, siko problème na biso makasi eza nini? Herba tcheli biso. Ezo simba te pona biso. Tani no kokende kokota mutuka batu. Tani ni yo okozo transporter tinga na vani na Selembao. Bon, okozo transport air oya transport de Jesili. Siko to banda kokata air nini? Yango pona ngai na kosenga bako pousser biso ta 23h po biso beto zo moya kozonga pe bandako. Po to sunga bandeko na biso ndenge ba zonga na bandako. OK, na bino mo pe bo maselo bi transport makasi. En tout cas, tonyo kwa maki. Nga kutu lobe zalaki ya kokima chobo na lala pe na ndaku te. Na lala pa baninga na ngiringi. Ça va, merci. Vraiment to suka awa lelo pona lelo, to landi ba vie à population. Problème, le plus grand problème ezalaki nini? Ezalaki problème ya mutuko koma epana ye, kozong epana ye. 21h n'était pas un problème, mais le problème est que misala ba 17h, ba 18h, mais difficulté à makasi ezalaki, il y a transport, difficulté ezalaki, il y a nzela parce que embouteillage kangi bateau, na boye oyoki kolela bateau nga na kotia commentaire te, oyoki ba vie ba considération à moto na moto. Vraiment Kinshasa yango wana, au moins nous étions à victoire. Bino moko bozwa la conclusion vraiment avec le même plaisir je vous retrouve le lundi pour tout ça moi évaluation ya makamwango ça sera la 3e journée à couvre-feu toke baneni makamwango ko évoluer OK ciao bye.